tonga pe liputa yango moko o toza nango bo ezali liputa yango moko donc minga songo dentelle et maboko nango nde atie maputa et na katikati awa asali jeu de 3 ya maputa même biso ba jeune tokoki kolata même ba maman na biso ba koki pe kolata parce que ça modèle moko vraiment bien oza vraiment Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Waouh, quand vous avez toute belle comme ça. Femme africaine, donc vraiment jolie que j'aime. N'ayez pas bonne nouvelle, bozo ba kiti bo vanda, bande konanga bozo ba big eza la pemile parce que là vraiment beaucoup comme moi parce que ndeko na biso maman Anita asakani te na couture donc abeteli biso ba couture ya maputa soko linga maputa o basanisaka ba dentelle o kozwe pa maman Anita soko linga pa maman puta o eza kali puta sans dentelle o kozwa pa maman Anita soko linga pe kaka maputa to linga ba kitambala o kozwa ngo epai ya maman Anita na vraiment la nouvelle kitoko oyo ezoleka na communauté na biso couture ya sika ya kala ya sika kote ya kala mabomba na alobi la rose et comme itana nga siko yo na bima na leke pa la roche botala nanu onga moko na lati avant que to lobela maman Anita aza couturière atongaka en gros pe atongaka en détail, ok? Na batu o bolubake oh na fête na ngai na posa kena kende ko na zo lokali puta na liputa na nga mutu fa tongela nga ba mitu pas wala to bosa nyango parce que maman Anita aeli biso mutu pas seti de comme ka lokwa magasin normal so ko na posa moi liputa na yo oza na sorti nozo ke na posa ya liputa o leke maman Anita o sombi so to mesana ko ke ba tailleur tailleur tongela yo a ki so mutu pasi mais maman Anita déjà azoteka en gros na bato ba ngimba so me pa maman Anita ba ke koteka pa la bango na mboka ozali eza na problème te donc na kotia ba détail na nyonso na se ya vidéo boza na mariage na bino bona posa ke famille bola ta uniforme mais boyebi ba tailleur mi tout passe et tout bon OK pa maman Anita te kaka ja maman puta na déjà en mi dali nyonso oyo lingi okozongo pa maman Anita boké kuna boza 20 personnes 40 personnes bilamba déjà âgé à kotonga pe etongami propre etongami kitoko singezo mona na te quand doit ta problème ba autre là na dor quand ya mon pe kaka ndenge ezali OK maman Anita ta matindelinga bilamba atitelinga ina saki oyo ezalaki pe na bilamba ba komi Anita Couture, la silencieuse. Oh, maman Anita, travaille vraiment la silencieuse, vraiment. Quand on a commis, quand on a travaillé vraiment la silencieuse, ok? Tandis que papa va linga kabiso na mama puta, ero bache ba kiti ba vandi ba zotala la rose, parce que papa va linga kabiso na mama puta. Voilà to comme vraiment ba madame, ok? Donc voilà. Donc package né a cheki de ma puta na kati, pe package né c'est vraiment bon. On m'a que muta so la na mutema moko donc mafongoli saki oyo na kati tango dalaki na maputa et je na longo maputa ko bomoni ke maputa na nga na tie awa na kati nango dalaki na chasser comme ça et ba ngumbi yango très bien bande konanga il faut dans l'obélant parce que c'était vraiment propre professionnel ba ngumbi yango vraiment bien ba kotisi na kati et maman na biso atie ba logo na kati chasser ne alobi thank you for supporting my small business merci pour la soutenir business nanga ya mukie donc voilà akanya votre atie c'était vraiment génial maman félicitations continuez business no ekokoma ya munene votre d'abord que robe o ngamoko la rose na lati non c'est comme bazin un bazin parce que asangisi dentelle et asangisi na liputa comme bon mona na katikati awa eza liputa et na se na maboko atiango dentelle moko vraiment kitoko couleur nango rien à dire que j'aime et na c'est pas nenga tonyango ba marque medal oyo
même biso ba jeune tokoki kolata même ba maman na biso ba koki pe kolata parce que ça modèle moko vraiment bien oza vraiment à l'aise oza vraiment respect on a peut-être que non ozo banga loko kangi oza vraiment à l'aise et na sepeli maboko na ndenge sali ba détail na maboko na ngo c'est vraiment joli maman Annie totongi ngo vraiment joli et loko na sepeli na maman na biso modèle azotonga bilamba na ye ata singa ezate bandeko nanga singa ezate totongi ngo vraiment kitoko. Oyo nga na lati ezali taille 14. Oyo nga lati taille 14. Puis la moni evandi nga bien. Donc voilà, eza taille 14. Et prix à oyo nga na lati ezali 90 livres. Ndeko na ngai, otie moi talon na yo, moi lipapa na yo, na moi robe no comme ça. Regardez-moi ça, hein? Moi robe no comme ça, na prix à 90 livres. Et qu'on vende ba année ya ba année. Pour la cause de robe à boyer. Partout au vendre. Que la rose, nga na Allemagne, na France. Na Belgique, na cause Europe, na ndenge nini. Bisika nyonso yo ovandi ko bosa la tek maman Anita apostaka. Oui. Ngana maman Anita tout ça distance na Londres, mais apostelenga. Donc eyeti na ndaku na ngai. Donc voilà, c'est vraiment joli maman Anita. Oh vraiment eza ma favorite dress. Donc na ko kolongola ngote. Donc eza vraiment ma favorite. Tu vois qui na été mais na garder à mon bala moko. Donc c'est vraiment joli que je kiffe. Robe oyo kwa kolanda ezali robe na biso oyo ya jaune oyo basangisi liputa na dentelle nde bozomona. Donc c'est vraiment joli que j'aime. Maman na biso modèle asali ba biloko na ye asali yango na katikati na koki koloba asali yango na génération na biso tokoki kolata et asali yango pe na génération ba mikolo ba maman na biso ba ye na biso ba koki pe kolata oza pe à l'aise. Na sepeli na robe ne ondinga asali eza mingi siko robe oyo eza mingi alatisi yango dentelle. Mingi alatisi yango dentelle et maboko na ngonde atie maputa et na katikati awa asali G de 3 ya maputa comparé à on a lati bozomona on a lati liputa ezebele ke dentelle mais on ezali dentelle eza ebele ke liputa. C'est vraiment joli atongi biloko na kitoko et ce ko sombi biloko ya mama ezo ya ndenge ni fa lobelango parce que mutasali loko na vraiment professionnel il faut to lobelango mama na biso bilamba na ezo ya na kombo na ngona kati. Comme on y a commis la Cathy, a commis Made with Love by Me, Anita Couture, la silencieuse, comme Bozomona, a commis comme ça, na bilamba nende zoya, mais elle a qui si taille. Et a tag. Taille n'est pas avec taille 14, nous devons donc taille 42, on a la lati et ezali na prix à 90 livres. Donc voilà, c'est vraiment joli, c'est vraiment professionnel. Et là on a s'appelle la robe na biso oyo, moulai na ngopo et mon a été à la bien sorti, bozo bimala pa pour qui mon makolo libanda ya tika ba kolomi na ba pantalon. Et moi que ça la bien, o tie mo likolo zo mu bébé. OK. Mukuse nango eza mukuse moko te ke impoli, po nanga mukuse nango na vraiment normal au cycliste non assez au latiango so pour lingi que on non mal à l'aise au coach collant et au latiango ça dépend seulement d'engo yo moko au lingi au latelango mais ça pas comme moko ça que au lati simple mais au bimi chic. Robe na biso oyo ezana kitambala nango et na kitambala nango et yete mais ezote kama séparé comme robe ezali 90 livres et kitambala maman na biso atiango na 15 livres soko lingi kitambala mais soko lingi kitambala ngo moko ako posteler pe problème mais soko lingi robe ngo moko ako posteler pour soko lingi robe na kitambala problème était azo sala de somi balé donc maintenant vraiment na linga ke quand bozo mo ndela la teki ngo kitambala na robe na mona ke ezo match parce que robe na biso oyo aza robe ya ba dentelle mingi donc j'aime ça ça relation na kitambala ezo sala vraiment ke liputa ezo mona la parce que robe aza vraiment la liputa mingi te aza mingi na dentelle mais c'est vraiment joli nyo somi balé comme ça ngana ba kekene somi balé pour na o regretter te na futur okola ta ngo moko okola ta kitambala na eloko mususu. Et là, comme ça, on peut colanda bandeko na ngane bi kolobake. Est-ce que ça me sert à bien connaître la dentelle? Ah, ça sert à pour tenir la dentelle. Il peut un moment ezate. Oui, ma belle. Il peut un moment comme maman Anita. Azola ton appel il peut un moment ko. Oh, toza na ngobo ezali il peut un moment ko. Donc mitel oh baby ki la linga hango vraiment mingi. Mitel encore vraiment simple. Donc ezana na poche a na mpanzi nango et na mpanzi nango ezana moi fente bakata mon pied seulement pour na ba détail. Donc voilà, c'est vraiment simple et bilamba na nyonso atie
kombone na kati ni kozomona e nga lingaka mingi buka mapeka boye binga na buka mapeka mona kesala kanga sexy pour la linga mingi kotika ne mapeka libanda ke libumu. J'aime donc rien à dire, couleur nango que j'aime, rien à dire. Au cours de ta robe no boye nali pas passé, au cours de ta robe no boye na talon pe obimi, ça dépend seulement ya look ozo kende. Donc robe na biso oyo na moni prix eza na robe haute mais soko lingi prix ko bosa te ko tuna mama Anita awa na moni atie prix te mais robe na biso pesa na kitambala nango soko lingi kitambala nango et match kitambala eza na prix à 15 livres. Donc voilà et donc suka ko kolanda ezali top bandeko na babi que top ali puta et raté top ali puta soko lati yango ko tango avec beaucoup de looks, ça dépend seulement que look ni oyo lingi okende nango. Et là on a sepelé la top oyo ezali tissu nango c'est vraiment joli que j'aime et ndinga tongi yango rien à dire. Dans la taille o mala lati zaki na tête quelque part na longo ko bande ko meka top oyo ezana prix à 45 livres parce que na longo la kiango. Voilà, et elle a pris à 45 livres. Quand on est que j'aime bien comme ça, il y a un détail nango, robe top moko vraiment simple mais joli et donc ça linga vraiment que dans linga top o ezali couleur pe ne ezali buka mapeka. Attends ma boumou na biso to lati top o boye ba que la rose azana libumu que j'aime bien vraiment rien à dire. Top na biso eye na kitambala nango pe comme bobi kitambala eza na prix à 15 livres. Ce qu'on lingi ola tango na kitambala ça fait joli parce que comme ça mibali okosala beaucoup de look nandaku. Donc voilà pour na ba question ko sombango ni so mibali comme ça 45 livres na 15 livres ma belle. Liputa déjà batongi stress ezate et tenga mi pété laisse tomber. Voilà les belles dames et le konini oyo et si la kate donc maman Anita vraiment félicitations na ba mitaine na o sali mitaine moko vraiment kitoko pour na vraiment na zozela été pour la ta mingi oyo loko za la ma dessous pour la ta hiver na kokate mais na été vraiment na ko donda na ngo vraiment makasi na ko tika ba détail maman Anita na share vidéo numéro na e na Instagram na e to pour ça dire maman Anita asa mutu o atonga kateke asa kutuya to wena ni puta no pesi atongelo non ya za mutu oke atonga midai na ye et azoteka yango. Donc voilà pour nous la semaine claire na bato bomona kata taye okina muliputa non kendende ko sombe pa na ye so poza mutu olinga koteka bablama ba africain maman Anita ko koteka longo en gros et yo osali nini oteki na mboka oyo yo ozali apostaka partout bisika so oyo ozali ye akopostele yo. Merci beaucoup ni bozali ki wana na bandeli pe na suka. J'espère que vidéo oyo sepeli sibino ko bo santé ko aimer ko zala abonner ko partager vidéo et ko sala ngai bien makasi. Nzambe abomba biso, nzambe azala na biso tokutani mkolo mususu tina te e kominatina. Bye.